Avant na banda koloba napesi na bonjour na bandeko nyonso ya mawa ya motema boboto bakoyokanga mpe bakomona video oyo. Ngai mama na bino Janine leki na bino ndeko na bino ya na bino nazosenga aide mpona maladi oyo esali nga 8 ans botala na différence ya makolo oyo likolo ya gauche eza ya kovimba makasi nabelaka mbasi nakotaka mama yembo nasalaki kuna 8 mois et demi basalaki nga débridation likolo epolaki nyonso bapalolaki bakataki misuni aletan naye kobima toye kokonstate likolo ebandi kovimba bandaki kosala nga kaka barechite nazokota bohôpital nabebisi bambongo ekeinga ebele mpona koswanye likolo oyo natali mpe talanga mpe mobali asalaka na ye te azaka débrouillard azaka menise abetaka mabaya tobota toza na 4 enfants nga mpe awa mbongo nyonso esilinga na hôpital ntango naye kosala 8 mois kuna na mama yembo toye kobima naye kobela lisusu dernièrement kutu nauti kokota na hôpital moko na ngingiri na kenge numéro 77 na TVS tokota kuna basala yenge échographie baye kokonstate ke baveine na nga eza bouché oyo elekisaka mai na makila yango wana esalaka likolo oyo evimba nga mpe ndeko na bino tala kaka mosala mobali aza na mosala ta débrouillard kaka mbongo eza kutu te yango nazolela epa na bino baoyo nyonso bakolanda video oyo bayokelanga mawa nazosenga mpenza aide naza na bana 4 enfants boyokelanga mawa na bolingo ya nzambe bosunga nga ndeko na bino nakomi na suka yango naleki na video oyo kosenga bandeko baza na bolingo ya nzambe baza na bamoyen bosunga nga mpona leka na intervention oyo esengaki nga $2000 na wana kutu kaka mpona opération bafrais hospitalière na bakisi eleki nga mingi naza kutu na mbongo te mobali asalaka te yango wana nazosenga na motu nyonso akolanda video oyo numero nazopesa bino eza ya leki na nga eza 084 090 59 99 na bande lisusu mutu nyonso akozala na motema ma akotutama na moloba oyo na video ezali numero ya leki na nga 084 090 59 99 na suka napesi bino merci nzamba pambola mutu nyonso